babotoli biso ya fai na maboko biso balega ya fai to na kanda o sara donc muta c'est des crises morbo ya selo kwa pipi na bilamba c'est que za crise mo ya choquant o eleka ki on est nini pour ça que muta ça la crise wana tu éviter biso va na été ana muta balego va na ya fai comme ko penser trop ko kanisa mingi wana ya ngo botela ki ya fai attention j'attends muta na attention sur les matières attention ko za stabilité matière kita et puis ça rabare et puis ça ma mobile na zoto makamboza ebele ya koloba mais biso neto wana pas to perdre mutu oyo tozalaki na ye muto to lia kanet to mela kanet to yebi makambo tu ndenge bandaki tie memi ya final wa to yebi surtout na yebi tout parce que c'est mon bien on a bandé ko traîner na tout le temps tant ba parole ba ya fa ya kufisa mukanda na na ko fa ete ya fa ya na mukanda ya fa uto renouveler mukanda na yebi to awa donc na ko ba ka ba 3 mois ou 4 mois 3 mois passés ya fa ya uto ko renouveler mukanda na lelo ya fa ya zati makambo ezolo ba ebele batu nyonso ba olanda biso ba otala ba réaction ya moko na moko comprendre parce que quoi qui aza quand même icône tozangi ya faille lokola ba blague ngana kota na ndako wana ti na kota na ndako wana ti parce que ngamo na na ba raison na ngai ba raison na ngai privé oyo ngamo na yebi ki nganda kwa na kota ngoti ya faille il faut akunda manakini pour na famille na ye maman na ya za envie bana na yepe baza kuna akini ba mona ye baliki na ye ba yana ye kona ye surtout maman zali amona ta mwana ye amona ki tata makendaka mais makazo ngana cercueil na ebi que c'est choquant donc pour l'instant on m'attend tout va bien si mama if love is crazy love is funny on a coupé sa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebi singa lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe na salaki oyo papa Moïse ayebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana na komi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste ezali lisusu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamo na vie na yo nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamo ekoti na vie nanga. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badélivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Voilà, nous avons perdu grand parmi les grands, les baobabs du théâtre congolais, Atikibiso, Johnny Faye, Mobutu, le Franco. Donc, ça fait très mal que ça va grand. Toujours, ça la passe l'inamité, comme on a bataminé, ne bako kenda, batubasali mingi, baobab,
ba oyo benga ba icône. Alors ça fait très mal ko yoka solo et le bami pour na femme na ye oyo ba benga na komba la brine. Alors lelo bande ko ba lobi mo belé to ko ba détail lelo pona oyo ezali bongo mort ya ndeko na biso Janify parce que tu reçois 2 minutes oyo azali pena pic petit à Janify et puis azalaki na hôpital azalaki même na police en tout cas azalaki même na famille et puis wapi matanga ezoko salema. Merci na assistance na yo Sundiata Maniata, artiste pe ya munene mboka na biso. Merci na assistance ya Junior Mwabo, assistance à Sego Kapanga, on est là toujours ensemble. Merci na Yonde Konanga Prince Luamba tozani ensemble awa na plateau na biso pour Michel Lelo Luamba na Tikelo Maloba et surtout pour na mort ya Vena biso Janify. OK, vraiment me connaissent sur internet tout pour tout peut-être mon quoi ba icône Janify pe me connaissent na famille biologique il y a Janify pe famille artistique car ndenge confrère nanga il vit pas na Choloba tout peut-être na Mobutu Franco tu reçois 2 minutes président Mimi na duplex ou tu reçois matin ko soana par rapport à ndenge ezo le kakuna tout est qu'on soit présent de vos dans ce bokaki des monsieur le kaki dinga lobaki que mamoza au niveau la police tout ça bazo landela non ba Jani akufeli nini ba 2 minutes bazaki tango la prina silikaki pe na mususu oke ba propos ba bimisaki bangona Maxi Bondowe to ba soki akoloba vraiment nini. Merci na Seko Kapanga merci na Junior Mwabo pe merci na Sudiata ba condoléances na yo auto okufa pe moko ya ba vie na ye ba icône ya théâtre tous en a 2 minutes na duplex awa mes condoléances 2 minutes. Allô, bonjour. Bonjour, mes condoléances. Merci beaucoup Prince, merci. Okay. Vraiment tous en a na duplex awa to yeba vie na Jani akufaki liwango ekomelaki wapi ozwaki yango comment message ya mort bon la faille ça on a une zone ça on a ngol ça on a une faille les gens ont na boulot ça là donc laisse tomber donc c'est pas facile c'est pas facile donc pour le moment toujours les langues vie donc quand on vise dans la mort donc l'émotion est belé quoi donc voilà ba émotion eza belé ka do choloba to mona kina poko lango bogene matanga esika wapi Vejani akufaki na ndako oyo azalaki na la brine mais to mona ki mois déjà de Selemaki ou la brine abane ko silika tibo se retrouver libanda yona Maxi Bondowe na bande comme so bazali wana ba de vos ba président Molai et ni ne pasaki joango. Prince nde na otobisa o émotion zana ebele parce que au moins une minute na ndimi ko participer ko ça l'émission en ligne na yo parce que ça yo donc dans le bail pena donc émission pena donc titre zana mon compromis moi bien moni lelo ya fa ya zate makambo ezolo ba ebele batu nyonso ko ba olanda biso ba otala ba réaction ya moko na moko comprendre parce que quoi qui aza quand même icône tozangi ya fa ile ko na ba blague donc kendaki wana on a déjà na kota ina ndako wana te parce que na kota na ndako wana te Pardon OK na kenda na ngana te na ngana se ngana kenda ngana kota na ndako wana te na kota na ndako wana te parce que ngamo na ngana ma raison na ngai la raison na ngana privé oyo ngamo na yebi ki nganda ko na kota ngote yango na zaina ngana se c'est réseau zami les cas tourner les cas qui déjà Igor de non raison na ngamo na yebi pourquoi OK ngamo na yebi pourquoi na kota na wana te bon mais bon oyo les cas qui ba kamna sur les réseaux sociaux ba mona ma kamna sur oyo les cas qui presse na yebi ki na minute oyo bon tous les ans vie tous les laviers ba mfuto ça aussi ba mission pour ça la biso atana ba lakini bon normalement nde toza botolela na gouvernement ils ont charge ya matanga ya fai batinda corps ya fai na Kisasa akunda ye na Kisasa akunde na honneur en tant qu'artiste oyo ya mboka donc eloko toza na ngona on a besoin yango wana pour le moment
Ok, aujourd'hui, nous tous avons besoin pour le moment, et ça, c'est à Bissot Nyosto, il y a Gianni et il y a Kinshasa. Mais par rapport à ma propos, il y a des artistes ou des collègues, même il y a Kinshasa, même il y a Potokuna, ou Bozala, mais avec quoi accuser la prine pour la mort, il y a Gianni. Bon, voilà vraiment, il y a un autre qui s'est rendu à la Guinée, mais c'est pas le moment. Prince Bakamboza est belé ya Koloba, mais c'est pas le moment. Si on est depuis à faire coucher, ils sont des attaques pour la soginité, ils ont pour le respect. La moto dans la Guinée, elle vient dans la vécane depuis ça fait des poteaux, dans toujours la vie dans la depuis la Guinée. Bakamboza est belé à Koloba, mais c'est pas le moment. Bakamboza est belé. Gianni 15 ans. Gianni 15 ans, la poto Sam Kanda. Ah, papa. Non, on a émission, tu es prince. Mais c'est pas le moment. Oui, Gianni. Le nom est facile, parce que on va mettre internet, on va mais biso ne doit pas si tu perdre mon tout. Tu as la kinaïe. Nous tous les années, tu mets la canette, tu es bien comme tout le monde qui tient même il a fait une loi tu es bien. Surtout là, il est tout parce que c'est mon bien. On a bandé qu'on traîner là tout le temps. Mademoiselle Bella, on le bat, c'est pas le moment prince. Ok. Ok. C'est vrai qu'avant d'appeler ça, yo confrère nanga Evipan, question ya suka na oto na yo, avant d'appeler ça Evipan. Maintenant, tu es présent de vos Soba à lobby Gianni Faye en 2018. Adhaye déjà na Mukanda. Après moi, moi, beute et pasaki Mukanda sur le nini. Mais na mort na ye Mukanda déjà bimaki. Bah il y a akende na la police pour corps jusqu'à les na maboko ya la police. C'est ça la morgue mais les ana na maboko ya la police. Bazulu kabaïba nini ou esali ke akufa. Mais alobi ke Mukanda déjà bimaki. Dingi présent de vos lobby. Mais Mukanda, il a failli à Mukanda dans Mboko à deux fois. Il a failli tomber par le bas, il a failli coucher ça Mukanda. Non, non, il a failli aller à Mukanda. Il a failli renouveler Mukanda. Et bientôt, on a connu 3 mois ou 4 mois, 3 mois passés, il a failli renouveler Mukanda. Vous comprenez? Mais c'est qu'est-ce que moi, nous sommes vraiment, est-ce que c'est important que nous avons confié tout le monde dans Mukanda, presse. Les gens pas si gens qui montent à Tikibiso, le montant à Tikibiso, il y a un monde de gens pas si ma casse. On connaît le côté, on connaît le côté. Mais donc ils ont pas si gens qui montent à Tikibiso, donc les gens tout le monde a réalisé. Donc tout continue dans tous les la non nuit, tous les l'artiste, tous les la qu'on a biso, tous les la yana biso, tous les la leki na biso, tous les la nous sommes la biso. Donc voilà. C'est bon la passion confrère à Evipan après nos hommes. Allô, Yamimi, c'est Yves Pan, hein? Ouais. Oh, bonjour, Nico. Très bien, l'artiste. La star. En tout cas, une question, et je vous ai dit moi plus. Vous avez plus na bien na yo, alors, avant sa mort, via Bandek Olobanini, il y a comme histoire, ou peut-être Mélo, et comme Makamaba cœur, et comme Makamaba tension, et comme Makamaba rein. En fait, via Bandek au témoigner Nini. Oyo comment qui n'a vu naï. Non mais vieux comment quand vieux loco oyo bomi vieux ça oui bien il veut le temps il a failli comment il combien la moins tension bien mon oui tension ils a la rappel dans ma canicite quand quelqu'un commence à beaucoup trop il y a beaucoup à penser tout ça et ben dans ce place mon enfant dit mon à l'est ça va monter à la porte m'a posé belé. Il y a un moment où on a fait un lobaloba mingi tse. Vous avez compris? Il a fallu combien qu'on pensait trop. Qu'on canisse mingi voilà il y a un botte là qui a failli. Attention. J'attends vous avez attention. Attention sur les matières. Attention sur les stabilité. Matière qui ta. Et bien ça va barrer. Et bien ça va m'embêter dans tout. Ce qui monte à l'est. Tu vois? Donc comment qu'il a fait comment qu'il n'a moi il a fait comment qu'on ça un peu de crise. Il a fait ça la crise. Ça va crise. Première crise dans salaire au hôpital. Nani na province tout ça. Mademoiselle Belle.
Vous comprenez? Mais bon, c'est pas vraiment normalement, c'est pas vraiment le moment et qu'on nous banne si on va me tout parce que quand ils en ont assez. Mais cause des années. Donc voilà. Cause des années. Cause des années qui vieux, il paraît vieux à ça là qui crise. Il paraît. On les années. Reconnexion, comprenez? Crise. Oui. Donc, vous avez des crises, moi, vous avez celle où pipi na bilamba, c'est que cette crise, moi, est choquant. Est-ce que vous avez un likambo, moi, vous devez éviter. Dans cette crise, on a affiché en tout temps. Voilà. Ce que vous avez bon, ce que vous avez qui a sali crise. Vous avez ce qui passe, vous avez bon. Mais pour le moment, on dit, mais on ne sait pas. Qu'est-ce qui se fait? Oh, il y a les cas qui ont des akinin. Pour ça, que vous avez la crise. Voilà, tu évites. Sauf qu'on a été. Donc voilà. Est-ce que moi, quand un conseil Zakiti, vous avez mutu moko bien, vous avez appelé la vérité, vous avez mutu lingara vérité, tout le baquet. Vous avez tenté, il y a repris ça, grand frère nos conseils pour nous longoler pendant la carte à Mumbu, ya marambo, chez eux, le bamalelo. Oui. Israël dit que tout le monde sur la marambo, tout ça, l'émission m'aurait bien. Marambo, c'est belé, ok. Marambo, c'est belé. Il y a fait un avis, la fin du métro, la traîne à gagner air tout. Il y a dit Marambo, c'est belé, mais c'est pas le moment. Tout ça, l'émission, parce que ceux qui nous ont massungé, nous avons toujours les gouvernements, beaucoup pour rapatrier Cornaye, tout qui est tout ça, l'émission. Mais pour le moment, on vraiment un peu sauvage, hein. Dans le raccord avec les gens, on a mort de. Parce que ma camouflage, mais c'est pas le moment. Voilà. Lilo bana ba Congolais surtout ba la biso ba comédien et puis diaspora et ba fine na bino, oui ça va ngoni na seneti mo pour gato tikayo. Donc ngai loko na lobaka ka na moni ba Congolais nde bazo lela FI. Ba comédien tout boy ba kitwa na matanga s'il vous plaît. Otika nanu parce que oza nzela mutu nyonso. Oza nzela ya mutu nyonso biso tunde to ba pèlerin. On ne que passager to ko kinde. Tukukufa tukukile kutika mukilo mais tozana matanga butolela ya fayi tozana bla mobiliser eza ba obana na kini bandeko na so ya ba comédie bozana kina o to na poto to ça l'effort to lela kaka tozolela na mama Denise Nyakero la première dame asunga biso tozwa moyen ya kokende kokunda Jani Faye artiste munene oya mboka na biso na Congo ya kosala biso bien nazomona ndenge ba papa ba mama ba yaya ba leki bazolela parce parler na ba réseaux sociaux ne bazolela ya Faye parce que ça y mutu mo ba ki aimé ya Faye za mutu mo ba ki aimé donc ba botoli biso ya Faye na maboko faut ça comprendre ya Faye ba botoli biso ye na maboko so ba lela ya Faye to na canner on s'en raté mais c'est pas le moment c'est pas le moment pas soutenir biso pas soutenir biso tous les gens ensemble tous les gens ensemble Jani Faye Franco l'ombre na biso merci. Ok, Igor Demis Tokomi na suka moi éclaircissement moi muke bino na potokuna il paraît que Jani Faye azaki suna ndako te yena la prime par rapport à vidéo mo we circula to monaka azara suna ndako te mais aki kozonga na ndako tango la prime na boti akomaki quand même ça Jani mwana oyo abotaki na voisin petit ya Jani, c'est vrai? Prince, c'est pas facile. Prince, on a une réponse dans toute la question. On a évité. On a évité. Je sais pas. Mais baby, il a pris après Robotana Jani 3 bana. Avant, moi, je suis bébé à botaï na voisin. Il paraît. Il paraît. Il paraît. Ok, vraiment, merci. Le logo à la réunion. Le logo à la réunion. Ouais, toi à la réunion, le logo. Vous avez la réunion, le logo. Vous avez la réunion, le logo. Donc, vous avez la réunion, le logo. Na pourquoi? Ok. Comme ça, tout le monde surtout sur la photo et bandé, tout ça là, pour la matin à faire. Ok. Jusqu'à la matin, les apps.
matanga ndeza na matanga ezana mta to sala reno le losko poto ba place ni to luka sal place ni to le la fa atana ba weekend. OK. Voilà. OK, c'est bien. To comme na suka le basuka na batutu ba hota la population congolaise. Bon, artiste comédien on a autour déjà tout à l'heure ba ke to na matanga tous on a vraiment mobilisé et ça oya awa na poto ya wa diaspora za wa kin to le la fa mais tout ça et le souhait la chose que fa il faut akunda manakin pour la famille na ye maman na ya za envie bana ya pe baza kuna kin ba mona ye baliki na ye ba ya na ye le kona ye surtout maman zali amona ta mwana ye ko amona ki tata makendaka mais makazo na cercueil na et puis que c'est choquant donc prince toi na matanga tout va bien c'est. OK, merci. Donc Mouti bien on va battre là. OK. Merci Igor, 2 minutes. Merci Nabino. Merci. C'est bon, merci. Merci. Tout ça c'est un scaraba. Continuera ba duplex na biso wana to kozwa Igor 2 minutes to kozwa moko na moko pour nos sola par rapport ya maramboninge ezakuna par rapport ya mort ya Chanify ou le loyo et pesi passe vraiment ya rosarate c'est bon toujours continuer. José Baïla na to sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ezo koma te bazana mboka nini bazana France mususu za na Belgique ekoma kate mais bazali kuyiba na rembi na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki loza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na bato numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya tena baza point noir JB Service ezalaki ezali soki wana te angolais nali te nanga angolais JB Service ekare eza musika azubekaba na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale
papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu oh. Salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Komba mana yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yo yo. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yo yo. Merci Jésus. Nalebi bia bisenga senga sanga lole. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga lole ye. Lokota nga yeso yeso. Lokota nga yeso yeso. Lokota nga Jésus kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yo yo. Lesa wafako. Lesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba buye. soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga Unasambela buye. soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye. nzambe nazobinela Aza nzamba bosolo. oyo naza koyembela Yende nzamba libela. nzambe nazoyembela Aza nzamba bosolo. oyo naza koteya Yende nzamba libela. lelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe
bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba londa ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai yoyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.